Papa, bino basta bo miso batama kofi. Eza nini bitumba ngo buti wapi? Ko ko sala matin par rapport à des autres là boye. Ko sa famille o toye ça ndé ko na biso. So mona o so ko toye ba ko ça Afrique. Ça peut pas vraiment. Vraiment. Merci. Vous savez bien en côté. Afrique ndé ko na biso. Ça premier jour ya réunion o toye. Premier jour na bo bandi bo bongo tsuka na bo sisa wapi? Vraiment. Jérémy na sifai. Ba weli na nini cause na mweza nini? Ko mina ko beta yo, ozona kale soko toboka. Est-ce que ça normal? Vraiment. Merci. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. C'est pour ce samedi, on peut la famille samedi à 15h. Parce que ça va toujours la famille biologique. Maintenant, c'est d'abord la famille biologique. Comment il y a des filles qui sont dans la famille artistique, mais par contre,
il y a une dose. Donc, ils sont déjà deux maintenant. Tout à l'heure, on va faire là, maman des trucs à ces derniers temps. Ils sont en train de banamo, de senga, de civilier, de canon, de caméra. On peut arrêter ma image. Merci. Voilà la famille. Il y a au moins dans la mode des activités bonnes choses. On sait parce que la caisse est là et dans la commande répartie. C'est-à-dire que la MAFA, on va à la caisse d'ami, on va à la compagnie de la caisse pour la commande. Même dans les actions de l'image, c'est là, on va décentraliser la dynamisme. En montant, cela ne pose aucun problème. Mais ce qui est, si seulement si la communauté par cause en a dit l'eau va s'assurer dans les cercueils. La camionnette, et ça a l'endroit où tu as dit qu'on a biso, tu as évité. Biso mon papa, depuis tu as cause et ceux qui te voient pour ça le minimum. Ceux qui te voient pour ça le minimum, tu sais à 8 km papa ou mari à l'objet, tu sais à 8 km. La camionnette, l'Iboulou, place par le Konabiso et ça là autant pour l'organisation de l'obsèque et ça là autant et vous pouvez savoir possibilité dans beaucoup dans la famille. Les ici famille boyé. Biso, le pôle la Dianaza, à comment les Konabiso. Donc il dit que c'est sérieux, donc il dit que les bourres c'est là dans le d'ailleurs, donc il dit qu'on nous tout 4 milliards. Et si Kanini Babo, vous travaillez pour Mémaïti, Nadilita, ce qui va dire qu'on a vu ce qu'on va communiquer, c'est par là qu'à 8 km de ça là, et il va avoir un Kinzoti. Donc, il dit si on peut communiquer ça pour signifier, parce que dans le moment où il y a un bon, ils seront aussi motivés. La famille sera motivée parce qu'il y a des nés qui sont des tous. Par contre, on dit là, peut-être que même si vous avez l'aime là-bas, il n'a pas fait tout le monde dit maman. Donc, soutien quand il y a famille pendant les temps, il va m'attendre au pays. Moi, j'ai un avion sonné par Serge Antioloba. On s'est prononcé, pour évacuer, donc ici, au Bouddha, parce que donc dans la famille, déjà maintenant, on va communiquer tout ce gars. Ah, on a déjà ma route, on a fait déjà permanent. Oui, on s'en va le lot. Possible. Voilà, oui, maintenant les alliés pour la prime à comédien. Oui, s'il vous plaît. Ok. Donc, à qui nous soumettons tout ça, mais Zambalola, donc il est le gros nassé, merci pour tout ça, malade. Merci pour tout ça, on est le loco, il est baki à mon malade. Merci pour tout ça, qui sont sortis ici, car tu m'as dit que tu as été à Bisso. Car si on a mis Bisso, on a ici, car il y a mon amour à eux, Tata, tu es au tic à séance. L'entretien, maman, qu'on a eu. Ticket, il y a autre à Bisso et pas de l'équipe aussi. Nous sommes arrêté comme décision. Ticket est épais, ça comme on a eu le coup. Dans la Bisso, nous avons. Nous avons dit que ça comme on a eu le coup. Pour mettre un mot hors d'état de nuire, la combo na Yesu Masia. Tika ete Saint-Esprit et la Nabiso et le mot. Pendant la Biso, comme on peut faire la Biso, la combo na Yesu Christ, le bon épisode. Amen. La fille qui a su qu'on se donne, on va autre chose à voir, parce que la seconde, on va faire la réunion au Corona. Mais peut-être avant que tout s'il s'awa, avant que yako rejoindre la Biso pour le dire, à ce niveau limite, c'est une mort et date, on a besoin parce que la Biso est à Sokoda. Car cela ne tient. Au lieu que tout fan la boye, tout l'exemple, on est belé, Biso, yebi. Et donc on dit que ça va aller awa, Mokoda Lelo. La mort vient encore une fois de plus se frapper dans notre époque. Nous sommes artistes comédiens.
liwa ye lisusu kobeta na porte ndako na biso touti kokumisa bongo ndeko na biso Diane. Alors nakopela ngai moko te na maloko na kopolile parole papa Omar aza mopanzi na ngai awa papa Serge aza mopanzi na ngai awa na bango ensemble tokomeka mpe kopesa mayele na biso nyonso tozalaki awa tokopesa makanisi ndenge nini tokoki kosala pour que ndeko na biso obsèque na ye eleka na ndenge oyo ebongisana. Alors na kopesa ngo maluka moke epai ya papa Omar ameka mpe kopesa sima reflexie ndenge bandaki nono pardon na kono papa Omar moke mama pa okosipike biso mo moke ndenge ezalaki makambo ya kobela ndeko na biso ti tokomi lelo ndenge ndeko na biso aye kozongisa molimo na ye obelaki wana detumisaki ye na mwa ntango vraimen mwa molai ti nzambe aye kodeside autrement espoir na biso ezalaki ete ndeko na biso na baeffort nyonso oyo tosalaki tosemobilizaki baassociation esemobilizaki bagroupe esemobilizaki mpona koya na soutien ya ndeko na biso na décision ya suka ezalaka kaka epai ya ye moko tata moke il a décidé autrement koyamba molimo ya ndeko na biso biso mwa tosala autrement eza te mwa tokondane nzambe eza te tozokisi kaka loku mokemo epa na ye. Alors sikoyo biso te sikoyo totikali na part na biso totia mayele nini oyo tokoki kosala ndenge nini tokoki kosorganize tant que artiste comédien ndenge tomesala bongo kosala ntango matanga ebetaka na poto ndako na biso tosorganisaka ndenge nini tokoki kosala pour que ndeko na biso alelama dignement comme artiste comédien. La place que tokende na gauche, tokende na droite, tokende na polémique, tokende boye, tokende boye. Tosangisa ne mayele. Ndenge nini tokoki kosala na molongo moko. Biso nyonso na molongo moko nini tokoki kosala pour que matanga ya ndeko na biso eleka na ndenge ya kilia. Napesi maloba epai ya papa Omar. Mbote na biso. Je crois que le secrétaire adjoint à ANPC, Asia Ballet Diabolo, Naza, vraiment dignité à Boloba, la carte de la place Nicole et Bazali, à l'équipe Bazali. Ce qui fait ça, mais il y a un médicament qui m'explique les choses qui est la place de peut-être que tu as les défauts, les apports, papa l'aime sur ma maman, mais également dans l'État. Et ça a été mis sur nous, la malouba. Moi, j'ai la question, vous trouvez la solution. Le problème au plus sont alors, derrière ces gens de Boloba, à niveau de commis, presque à niveau de cela, mardi. Bandeko tozela bango le mardi na bango bazala ete banyonso ozwakisa port elongwaki na Saint-Joseph eza na cinquantenaire elaki mwa cinquantenaire basi bambomaki mpe ndeko famille bango basanganaki ailleurs voilà donc alors esengaki na biso fo tokutana na famille toyeba kosangisa makanisi ya famille na oyo ya biso baartiste tosangisa yango po tobimisa likanisi moko je crois yango nde eza biti ya réunion na biso kati na osika ekosanga yango malamu mingi teke na bomba maloba ebelebele ya koloba po ya koloba ezali nde tozwa solution nini esenge tosala tant tokutana na famille tokende ndenge nini voilà. Merci. Dans la Koloba, merci à vous tous. Comment il y a lieu au niveau de la et qui est cinquantenaire, ne pas voir au mariage. Merci à tout le monde parce que l'artiste est comédien, parce qu'il a motivé ces jours-là. Félicitations à nous tous. Si Koyo, Yoko Kende, la famille, il y a Diana, au total, à nos lèvres, il y a bonnement et dignement. Biso ba comédien, celui que Sangani Boye, et ça peut nous en aller nous en mort.
tozala makanisi moko ntango tokokutana na famille tozala na liloba moko ya koloba oyo soki Serge alobi a papa Omar alobi a papa Gesho alobi a mpe na biso moto akalansaka na ba alobi a olie ezala moninga alobi a moninga moko alobi b moninga moko alobi c moninga moko alobi eza malonga te eloko toyebi makasi na matanga ezalaka organisation ya baobsèque ntango tosololaki na famille jour wana na morgue bafamille balobaki boye Diana aza mwana na bango oui mais Diana asi azwa famille mosusu famille wana eza biso bato ya théâtre alors batikeli biso nde tozwa le devant na maloba na bango toyebi te ntango tokekutana na bango samedi peut-être bakochange maloba toyebi te mais na maloba na bango na mbote balobaki Diana aza na famille mosusu oyo eza biso batikeli biso opportunité ya kosala nyonso d'ailleurs oyo aza lokola representant bango balobaki moto azoluka kovwama na nsima Diana aza te donc bino bozwa le devant yango lokola bapesi biso le devant na matanga ezalaka bato balukaka esika binzoto ekozala nzoto ya mowei ekolala na cercueil nini nzoto ya mowei ekotambola na mutuka nini jusqu'à son à sa dernière demeure nzoto ya mowei bakokunda ngo wapi organisation nyonso wana ya bamatanga il faut biso bacomédien toyeba Diana aza mwana bango oui biso moko atake sœur na biso tobongisi nini tokosomba cercueil tokoluka place ya libulu tokobongisa makambo yango c'est ça que nous avons comme débat lelo awa na esika oyo to débattre qui va donner quoi qui va contribuer comment afin que ndeko na biso alelama bonnement et dignement c'est ça merci beaucoup bien merci beaucoup. Kende na niveau ya famille tokoloba na bango nini esengeli na biso déjà bapiste comédien azamo te déjà kosorganize on appelle organisation c'est-à-dire que oyo aye na boye oyo aye na boye oyo aye na boye oyo aye na boye tosangisi niveau mpe moko yango nde kokende kopresente na niveau ya famille sans compter na kende un peu plus loin et voilà que ça continue nango oyo babaki biso na bagroupe ezali na bagroupe WhatsApp na bandi na baplateforme boye ezala nani plateforme esakota na sisi bakongo baartiste nyonso tose mobilize moyena contribution moko toarede mutu na mutu selo tokokata monta moko me mutu na mutu selo naloba selo bozweli na ye par exemple je donne un exemple je dois arrêter contribution à $20 mais un mosusu mercat on pesa $20 te un mosusu on pesa peut-être autant un mosusu on pesa autant donc montant moko tokati po ezali minimum mais on va kopesa au-delà de ça donc dès maintenant nde tovandi kaka awa eza te kaka tofela susu mokolo mosusu o de réunion si réunion non kaka ndenge tovandi kaka awa déjà tozofungola kesi lelo bacharge bato bakona charge nango bato bamaka bazali wana bakona charge nango mutu mutu akutaki aka komisi kombo na ye akomisi kombo na ye pour que to avance à partir peut-être rencontre na na CG na ya bayi na en tout cas bonsoir mes condoléances na yo Mimika. Merci Sarah Tola. Bonne santé na. Ah oui, santé na nga moko eza bien mais tozaka na choc ya ko perdre oyo aza moko ya biso Diana Makila pasi na motema. Tellement nzambe mutapesa biso Diana yepe mutazwiye moli monepe manakimia. En tout cas merci beaucoup moli monepe manakimia nga pe na profiter na souhaiter ba mes condoléances na nga na famille artistique Mobimba et puis na libota ya Diana. Mimika bongo lelo yo Diana za na morgue. Ezo sala bino ndenge nini?
koyoka ba makambo ezobima na ba réseaux sociaux ezosala bino ndeni na pota oyo boza nango na motema mais ba secret kobima na réseaux sociaux. Bon, en fait elomo oyo nga na koloba bisika bato baza il y a des problèmes mais toyebaka ndenge nini ya kogérer yango et ça passe ya koloba vraiment ezate yo yebi na nga de ma nature. Je parle beaucoup sur scène liboso onde etondi en tout cas et ça nga lokwa force non kokoloba te okansolobi ah ok zabe tolela na Diana le reste après tozalaki na bino na morgue ya Saint-Joseph et tomonaki bongo bozalaki na difficulté ya makambo etali mbongo ipare mbongo bopesaki na famille esalelaki yango nyonso bokoma ekoluka su mbongo mpona kotransfere na cinquantenaire esalama te totikala oluka mbongo te famille mpe batikali kolobaki baa na mbongo te wana eza masonge eza lokuta yango moni balobi eboma mboka il faut que vérifier dans information na source yo lobi ke famille esali bo mais soki otuna famille oyoka famille eloba mususu so otuni mpe biso bacomédie to oloba mususu yango soki oyebi information te luka information na source ozwa oyo eza bapreuve tangible. Moi j'étais là en tout cas Diana a vraiment lokolo pete monde balobake lokolo pete na moni yango epa Diana makambo ya Diana nyonso banda beli na ndenge akufi na lelo ekeka bien ekeleka bien mais koyoka siko ba problème Diana akufi mais ba kombo bato eza cité na réseaux sociaux tel que ya Gabi na pesi mbote tel que Fifi Miel na pesi mbote pourquoi tel que Karine ya Mado pe na pesi mbote ba problème wana ezouta wapi na kati ya groupe na bino ya SOS. En fait Sarah tellement yebi bato wana baba pirio yo na milieu na biso za mupaya te et ça la vrai bien so luki bango ba concernant o ba otanga ba kombo ba ozala mieux placé yo répondre ponga na yebi lote nga na lela ka Diana tuko na groupe SOS ozala non na zalate oui na zalate na ba voice to ezotambola awo ta yo na lobi tellement yebi bato wana luka bango moko nde ba osala nini ba répondre yo nga na mona eloko répondre te so ezalaki baloba mimika bongo ah là na ngana répondre siko na koloba na likambu o nga na yebi nga na Sarah na koloba likambu le nga na Sundiata mais na koloba jamais likambu ya muto na yebi te il faut koloba yango mona eboma mboka il faut loba ka likambu oyo yebi te tokuti bino na réunion awa boko sala réunion bato ba rolanda bino ba fan na bino ba otala bino ba retenir nini na programme o bozui leo na réunion. Bon jusqu'à présent nous les artistes c'est aussi déjà programme mais tokoki ko sala likamute sans famille yeba biso toyena na réunion na biso ba artiste toyeba nini to sala na nini to sala te samedi tellement toza na réunion générale na famille ya Diana de le reste pour communiquer bino. Merci beaucoup Mimi Kabongo. Na ba fan nyonso o ba olanda na ba chaîne en tout cas bozala de cœur na biso to la Diana et ça la bien. Merci Mimi Kabongo. Non, moi respect à ma mort, à part respect à ma mort, respect mutuel. Il y a biso, tout fait sa corporation, tout finit sa corporation terre. Il y a une corporation bazobate, il y a une corporation bato-amayele. Quand l'artiste comédien, il y a une bazobate. Parce que nous sommes ici, nous sommes des petits dieux des artistes. Donc, nous sommes un peu sa valeur. Il y a des artistes comme nous sommes en apaisement. Biso na famille ya maman na biso Diana, tous en avons une parfaite collaboration. Parfaite collaboration. Quand nous X Y à cela qui boy non. Famille ya maman na biso Diana ba akize mutute. Balobi na mutute acteur comédien moko artiste comme ba akize non. La bino moko ne bozo bibalo na makambo biso na biso pété. Maman na biso azaki malade, a ben le quoi batu nyonso ti ya sali atiki biso. A bénéficié assistance ya artiste comédien bande konaye. Donc ti azokende na kimia na esengo ya corporation na ye parce que batika ki était. Donc ba wana nungu oyo XY oyo fingi nani oza ezali ba bezo ba osa ya onto telemeli yango. Na bengi na ko citer ba kombo ya moko mais na c'est réservé. To beti c'était il faut qu'il y ait discipline au sein de la corporation. Babouzo ba bêtise nous ne voulons plus. Surtout dans le cas de deuil. Tout ça là, tout le na famille Sambi, tout solo na ba kolo na biso mususu bazaki empêcher les lots, oh tu es représenté, tout soit na famille si on te interrompre ça batu deni makambu ekolekela. Donc pour le moment tu es ko sukawana, il nous pas de plus. Nous demandons à tous les artistes et comédiens
de garder une pensée pieuse dans la mémoire de Konabiso. Et puis, de se prendre en charge. Ndenge de maladi tobela ki ba kosunga biso yango pe tozo sala. Hein? Comédien za mobola te tozanga mais toza ba bola te. Donc union fait la force. Muke tito kosala ndona. Famille ya Diana pe baza incapable ya kuna mwana bango te. Ils étaient clairs. Ce que tu veux dire, lobby tout ça nini, tu rekundaye. Mais comme elle appartient à la famille moro professionnelle, pe mon néné, ne ba associé biso. Donc on te dit que kuna Diana na honneur, na respect comme on a. Malgré ma communion sur le cas, oh asakinga songolo, asakinga pakala. Nathan on n'a pas besoin de ça. Toi on a besoin moli on a peu mena. Qui mais tout le bamaro ya bien. Les aramala mubongo, ba qualité artistique. Ba qualité oh qui camarade to pesa na kibi. Voilà bandeko ba kolanda biso na Sarato la TV différentes chaînes sur YouTube. Voilà tous abongo na ngana mingi ko benge mingi papa Lule Velule ne bato ba mesana benga ye Velule bonjour. Bonjour papa. Mes condoléances. Merci beaucoup, merci. Ouais voilà les lots toyo kuta bino en plein réunion, to éviter réunion les lots aquí sur base de quoi? En fait, réunion les lots aquí réunion moko en huis clos. On voulait au moins parler de l'organisation. Comment est-ce que nous pouvons faire pour tia paramètres pour en bonne et due forme. C'était ça l'objectif à réunion les lots. Voilà, il y a le comment on a lié Diana, bah Makambozolo bah très belle et je ne sais pas, nous sommes les apôtres nous avons monté les artistes comme des bozo on est reçu de qu'on a bien noté. Et ça m'a ça quelque chose à déplorer. Tous ces gens là qui sont en train de faire ça, le temps on a mawa. Vous commencez à discuter, hein, il y a Kolobara par ici par là, c'est pas bon. C'est pourquoi il y a un moni batou, balukaraba. Quitter sa travail na biso musa na biso za bato nengwan or na moment oyo eza moment moko to la uni hein on est ensemble et le baki nango maman Chantal la couturière que yaya yebisa na ba collègue moment où eza moment ya concentration que tout le monde bozala uni bo moko ezala pour na royeba ko kuna collègue na biso mais avec de telles histoires okoloba nini expliquer nini peut se défendre ndenge nini. C'est pas bon. Comment on a Diana Koufi bandeko bazo attaquer qui ya Gabriel Mutu abomié pour na nini koko Isaya Gabi Kolo wana obalatisi lelo par rapport à langage à lobaka na ye est-ce que bino bandeko oyo bosala ka musala moko na ya Gabi na Diana watiki biso malobani no boko yebisa bandeko ba kolanda biso pour na confirmer bandeko na par rapport à information na yebisa na ba collègue bandeko no sobo na biso sur internet Gabi premièrement zandokité akoboma Diana te. Tout ce qui s'est passé entre Gabi et Diana, binomoko sur internet, c'est à vous de juger. Et c'est là ma bé, tout malamu, hein, l'ikambouana. Mais est-ce que l'ikambouana, il y a un gros méman de connexion à l'IWA? Je ne crois pas. Moi, ce que je sais, tout le monde sait très bien que Diana, elle était hospitalisée dans Saint-Joseph. C'est là où elle a rendu l'âme à celle qui AVC. Mais à quoi bon? Vous commencez au moins à citer les noms des gens. Un tel à Lobiboy, un tel à Saliboy. Non, là c'est pour créer température entre nous les acteurs. Ceux qui sont en train de dire ça, s'il vous plaît, chers amis, bon cessez, c'est un tel, c'est un tel. Saint-Joseph. À quoi bon c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Les locaux, on a un groupe, il y a WhatsApp, il y a des artistes comédiens, il y a Makambo, parce que la Kanakati, il y a comme il y a des bandeko, bazan na poto. Et ça la binon n'engene. Maintenant, ça fait mal. C'est pourquoi je vous dis que nous avons un groupe T. Nous avons un groupe où on a T. Je n'azaka na NTPC. Pour éviter le pire EIA. Comment c'est peut-être que vous êtes ensemble et vous banda côté Kanaraba Voice. Ça, permettez-moi un peu de le terme, mais c'est de l'imbécilité. Hein? S'il faut aller dans la profondeur, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Un être humain ne peut pas se comporter de cette façon-là. Voir même que Bissonion, surtout si tu commis inculquer la katia babi uzobawana babeti sont laissés la propreté. Nous sommes des responsables. Il y a des gens qui nous respectent. Nous ne pouvons même pas nous gérer na biloko wana. Donc, et tout ça est un devoir et association. C'est le devoir de la NTPC. Il y a la mission à côté les mains
pour commencer à sanctionner de telles bêtises. Et toutes ces structures-là, on va créer un sous-groupe, une association par ici, par là. Non, bah, groupe, on a un groupe SOS. Mais non, mais groupe SOS, comment c'est fait des groupes SOS et comment on oublie ça? Bah dire que y a ma baie pour suivre les autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Papa n'a pas loulé, tu comme vraiment na souka pour tout tirer le temps pour continuer réunion. Tu évité makambo oyo bolobi lelo na réunion. Tu évité programme ya matanga ya Jan et koleka comment? Bientôt là vous serez informés. Tous allez qu'on a to sali réunion moka huis clos pour na ko yeba modèle nini ils vont participer à la contribution et pour na ko yeba quand est-ce que nous allons aller rencontrer la famille pour tout sur la bango. La première des choses, c'est que nous allons savoir que biso boyne to zarabo to la famille na biso biologique. Famille artistique est la deuxième famille na biso. Famille artistique contre le devant matanga té. Sans tenir compte que il faut biso sololi te reconnaître, te rencontrer famille biologique pour tout solo là, to appliquer programme moko oyo et vous allez lancer informer dans les téléspectateurs nous sur le programme Nengezali. Merci président. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Cotation à Bango. Donc voilà, monsieur peut les rebondir sa famille. Donc voilà, c'est déjà ça. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Merci beaucoup président Guecho. Sur les caramala, solo là, les camus, awa, auto que ça na famille, ça a un peu des ordres dans le parce que là, tout sur la vie, nous sommes au Cani bien même. Beaucoup d'artistes, comédiens, toute la famille na bango, on dirait moi des ordres mon au Cani et ça l'a raté vraiment. Donc sur la vie, nous sommes la famille entre artistes et la famille au Cani. Et ça a un problème car il y a un bon problème. Ben, il faut s'y attendre à ce que ce baptême il y a toujours des problèmes, des incompréhensions. La meilleure des choses, c'est que tout pour aboutir à une solution. Donc, Negezawana, Diana Makila, pour appartenir en premier d'abord à la famille biologique. En second lieu, pour appartenir à l'artiste. Il y a un peu de famille qui est le samedi, qui est dans la famille, qui est dans la famille à Bongi, pour la madame Diana. Et puis, en retour, dans la famille, tout ça, la synergie, pour comment évoluer, pour rendre un hommage digne de son rang, pour avoir mérite et c'est un peu ça. Mais tout ça, si on a besoin de des problèmes, des querelles, des discussions, des débats, tout ça, nous ne voulons pas de cela. Notre grand souci, c'est ça que tout ça, c'est qu'il y en a Koudama, on a honneur pour avoir mérite parce que pour le cinéma congolais. Merci beaucoup, président Guecho. On a bien dit, Maman Diana, parce que ça me souvenir il y a malamu ou ya malomba vraiment on ne pas souvenir parce qu'il y a des souvenirs dans ces souvenirs il y a malamu on regarde juste mais c'est la scène parce que tu joues trop dans la scène. Je garde toujours des très bons souvenirs pour la scène parce que Diana c'est une très bonne actrice. Personne ne peut s'en passer dans ces souvenirs que dans autobahn internet aussi car premier film face B, deuxième film avec Singapour présent au bien dans film noté après la mort il a joué parmi les artistes il y a un groupe et puis voilà après on a joué dans Okeseni Bellevue TV donc notre journée récemment c'était Bellevue mais moi ça qui pas mon chauffeur donc Diane je garde de bons souvenirs étant une très très bonne artiste sur scène qui est polyvalente donc voilà donc on a beaucoup regardé on va bien et puis on échangeait beaucoup avec elle parce que je l'aimais tellement beaucoup elle m'aime aussi beaucoup. Monsieur Rocambole, s'il vous plaît. Monsieur Rocambole, s'il vous plaît. Toyo qui est très bien. C'est même fait ma solution. Question est à moi simple, mais est à moi compliquée. Batoba Oloba qui est Diana Koufi la stress à la comédienne. Vous confirmez cela? Ne nous mêlez pas. Vous devez attendre à ce que autour de la mort d'un artiste. Tout vivre en hypocrisie. Laissez-moi, c'est une question qui mérite une réponse. Voilà, merci. Laissez-moi élargir ma pensée. Donc, Diana Ndengazan, autour de la mort d'un artiste, il doit se dire, mais tu limites pas contre Makambouké, Diana Koufi n'a pas stress, Diana Koufi n'a ceci et cela. Et ça, comme la mort. La mort, c'est la vie qui doit porter tout être humain. Et comme Diana a tiré sur tout le monde, tout le monde a activé. Voilà.
nakokata kamera te na kati eza ya koyinda bandeko baartiste komane bakomokunda elo bakabunda eyebana te bandeko bondimisanga na kata rek te bomona oyo ekoleka oyo vraiment ezali papa bino bastar bokomiso bato makofi eza nini bitumba ngo euti wapi ekoki kosalama te parapport ya desordre ya boye toza famille oyo toye eza ndeko na biso ozomona toyeba lelo tokosala afrika publique eza propre te vraiment merci osepeli nango te akufi afrique ndeko na biso eza premier jour ya réunion oyo toye premier jour na bobandi bongo tisuka nango bosukisa wapi vraiment baweli na nini cause nango eza nini okomi na kobeta yo ozonaka leso kotoboka est-ce que eza normal vraiment merci. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.